Oui, je m'appelle Maboko Yanzambé, je m'appelle Maboko Yanzambé, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambé Kakandenga Meto Solaka. L'émission nous prenons ça monsieur Rata. Jamais, jamais Nabanda Konabino. Pona nini Rata jamais pona bino botinga na koluka bakache. Na isi no na uti ko na changu. Changu to pasoli. En tout cas, il y a solo Bolim Bisana lo bakamona mawa. To baki to solo ma solo moi mingi mais to balino est maîtresse boika. To est quoi pour ta force navale, force navale. To est vraiment pour ta maîtresse boika pour na nini. Na bibo na yondo le bibo bisana bibo boika pour on kanda na maîtresse à Vimba na force navale. Donc tu as dans les vidéos na kana yité awa. Mais au beta na te pote to na solo ya mawa ko bikela bino. Bakombe uti ko leka na alliance kachia na msomoko babuka kingo pe na minute otolo ba motema na epemi na kimia epa ba koko na biso ndenge ba kachia ba lo fanga na kachia te akufaki maître Chico akufaki bakachia ba beti mololo makasi je crois tant na osola na bomo na ba image zoleka azaki vraiment grave l'hôpital prise wana ba sali déjà na biki bakachia ba kufi na ngoma mingi mais ils appellent kambu ya soutien ils appellent kambu ya ba docteur ba kolandela maka bakachia bazate ils appellent kambu keno catch congolais munda ma entre bango moko na bakati américain zaka moko mona moi docteur azali moi manager dote mbongo moni mais aba bundaka na faut penser ça là que moi na mai akufi azishok muto olandela te bakino hôpital ti mbongo bimike en tout cas akufi bakachia balelaki makasi na mololo wana ndeke kuja na maîtresse boyika to solo ngo pete ba maîtresse boyika alobaki pona nini bango balingaka avimba bolimbisa aboyika ko yo na ngolozo osali na Congo maîtresse avimba abaki yeno ye fa alobela pona nini mona maîtresse avimba alingaka nkisi alingaka tebili te pona amana je bazate bon wana isena na problème mais ngai moko abeta mololo na bien maîtresse avimba maîtresse tu veux nous sur malamu n'est que vous dans mawa n'est que vous faites mais moi santé quand même ça va santé ça va pas comme autre zana moya mais ça va mais qu'est-ce que Vimba tout le monde peut combat wana te boye ko bula ko bona boye ko bula te nala bona na invitation ba invité club na biso bon ba club musu ba kelali nana jwa ki moi empêchement mo empêchement kelali te mais siko na mukete bo mololo ke na troisième jour le dernier jour c'est lui que maître Chico abukani kimio organisation ndenge nini salamaki pona se retrouver à l'hôpital bokoki bino ba quartier bokoketa ko seketa sans fate pona ndiko za président pe atiki biso ça qui dit à quoi bien bon yeso apusi eza pona mbongo bien comme pona mbongo pete ezana makambo satana ndimaki na nyazo mbongo soki satana andimaki te kaso mbongo andimaki te ati pona nini bino ya sérieux ba satana mama sérieux ba satana ba za kati mais satana za mwana liboso ya bon naza kuletela lina mama satana te le bana sikoyo mete Chico kufi balobi pare bino bakatier na makamna bino ezakaka soki muta kufi bino so muta butula mwisi mutike ni famille so mete Chico kufi bozolo banini pona yo ozo rezone ndenge est-ce que idée ezaki buta mwelo moko ito ni bato bakimaka te lokwa lelo ezalaki plein ti bazokele na morgue bakende na ye en tout cas bato bafilmaki bamoni bakatiere bazalaki wana ebele donc maître Chico akufi te mpona mosusu mpe ezalaka milimo mpe ntango ezosengaka mpe bamakila wana mosusu mpe ezalaka ke manquement ya mbongo mais manquement mbongo comme tel mbongo epesa ngala kosenga nde bakonzi na biso ke batiela biso hôpital ya bakatiere tozala na minganga ozobunda en direct moindre choc okiti na ringi bake basungi yo omati lisusu obundi ti osisi komba na yo apres nsima nango oke hôpital ya bakatiere balobi oyo yango bino bakatiere mingi bolinga so obunda technique te mpona
badote bazate bomaka so matina rengi esila ha mtakwesi comme biso ba cameraman na ba journaliste to mpe obanga opisa bemela bino pona na banga ko betanga dans les vides na banga siko kacha mwe botambola ndenge atayo moko maîtresse avimba to lo banana muke maîtresse avimba mais kacha eza technique les techniques comme bino boteka ba kacha eza technique na tela bato kombana ba bona ndenge nini yo osala suka na wala ile kwamba la suka idinga ka saba simbambo avimba zanga mbu avimba zanga mbu mabujeta mbola avimba zanga mbu mabujeta mbola mais buli kama buji ko bande pana ko kusikisa na ngo pa ngana ya pano depuis na yaki odike buji etamboli ngana ndinga osakati awa na moni batu play zaka bujeta mbola batu bazotumba ba osakati muyi ni bujeta mbola atuma yango liste kama buja moyo pe to so la wana msima to bana kambali watu wazo ni kamba buji nete meteza limba se yuza na kisi osakati para moni na minute sisi batu yeso ba réalité de ba réalité de to beta solo ya shiko to kozonga na bujeta mbola sikoyo bokoma bino nyonso bakatia pétition po bloki bateknicien déjà na moni na année oyo uti koleka de bakufaki 3 année oyo ya liboso oyo déjà kufi tozozela année ezali na bandeli sike tie esila bateknicien kaji technique esila te to okunda kaka eske na baeglise bandimi bakufa te liebo combien de personnes déjà liebo mais bino sacrifice nyo fétiche botinda liebo nde abuka bato bakingo azobuka bato bakingo qu'est-ce que l'église bato bakufaka te bakufa oui soto kela ba église okuta kuna batieli balala o pasteur epela biso toto okufela pasteur mwambo akoyaki na wese pasteur Gilles alali veye aye kosokola na ndako po akende ateya bato apota kaka na likoso moye akoselika sata azwi molimo na ya pasteur nzambe ndazi molimo na ye bino bolobaka satana bino bolobaka te nzambe akolobaka te nzambe azwaka molimo moye bino moko mpe na eglise boyeba ke kamata motema nanga sikoyo ntango akamati motema bino boyebila moko bokenda kokaba molimo na bino ata mama kamata molimo na ngai molimo mpe ntango ozokaba yango epai nzambe nzambe soki azwi oyo ozwi mpo na nini sata moto azwi ebino bokaba yango mpa nzambe nzambe ntango azwi na ye boyebiki o sata moto azwi yoka réflexion oyo ya biso sata moto azwaka de bino boyebi na bino satana azwaka mais biso tolobaka kamata motema soki nzambe azwi bowangani bino bowangani nzambe bokomi o sata moto azwi mais biso towanganaka satan na biso te satan soki azwi maîtresse na masolo ebele obetana obetana misolo moke lisusu na osimba ndambo na boyebo comprendre minute ezanga moke nasimba ndambo na tobetana lisolo parce ye depuis yedi akufaki ndana tokutani te betana lisolo lelo bino mpe bakatie bondo abenga yedi nzambe bakatie nzambe akufi ata bino moko nzambe akufi lisusu bino bobengaka jésus nani prophète ya biso mpe prophète na biso ndenge wana azalaki aza lokwa prophète kimba biso prophète na biso ndenge akufaki nzambe amonanaka te satana mpe amonanaka te satana ezanga na yo te nga aza satana te babaki nga aza ekelamu ya nzambe nga aza satana te deifrase na balimite yo nde oza satana ngai o ngai automona epa na yo awa oyebi kaka mpo nazali na autorisation filme te ndenga na filme yango nalakisa bato moto elanda bato moto soki olukaka kisi namoni moto elanda bato ete metesa vimba naosimba partout porte bokompange mission nanga bokompange eza calibre place moko te naza na bongo makambo ebele naoti na mbamoma naokenda nokwa miniti naka na 30 minutes na ye metesa vimba te betaka lisolo moke ya moto elanda bato yango maîtresse eza kaka soki motu ayibi nde bayele awa to oza pe na makambo so osalaka andeko namoni ka miyibi na miyibi awa nde olandisi bamoto soki makambo so mpo osalaka makambo ebele o mobali akima yo oye tokandi ye azongi onga babwakelanga maladi oye nasali obiki ongai bayibi ngai yaka onga nabwakela mutu maladi ombanda asalanga bovagence yaka yebaka deya satana alalaka na ndako na ngai alamuka na ndako na ngai wana yo moko nde ondima satana alala na ndako no ezanga moko nazondima ndenge paster alalaka na bible nga mpe nalalaka naye dayo bamaladi oyo sasa jipe eza bamaladi kaka oyo ezaka trop spirituel nyonso oyo ezaki maladi oyo ezomonana na oyo emonanaka te yaka
tolo banano soki mutu azali tina musika na poto kwa biloko wana yaka mwa mingi epana nga champion lokale babenga mais bino pe banganga beskomi bakomi ebele mais oyo yo namoni quand même mwana visa boye moyen nasala elo publicité nde kofutinga mbongo te mais naloba quand même mutu soki aza na poto alobiki osalele mosala ta mosu ya maladi na mosika to osala mosala moko boye na mosika okosala nasalaka ngo deya bandako napesi ma pasteur ma chanteur kotanga bakomo bato osalisa awa te na ye ebele mapesi ye ndembo napesi ye ndembo narapeleke nazali orapeleke ozali mais kana kopesa numero na yo mpe na bandeko oyo ya foto oyo bakozala besoin bengo babenga ngai te babenga yo moko bosola na ndenge bandeko ya poto toyebi ke bouta awa na bokoko na bino eza amutu na nyonso to azalaka na mokili azalaka na mosisa na ye bakoko na bino nde baza awa mosisa na bino nde eza nde awa donc ngai ndeko na bino avimba na kati libanda balobela lobaka na bango mabe avimba na kati libanda balobela oyo avimba ndoki ngai oyo avimba moyibi ngai oyo avimba abomaka ngai oyo avimba tumbaka ngai oyo avimba asala boyi ngai mbasu nga don nyonso na ndima mikumba na ngai naboyaka na ngai te eloko moko te apaka kaka nde nakenda kokaba motema na ngai te nde biloko kenda kokamata motema na ngai akabaka te nga nde yanga satana so azwi ala nazolobake numero na ngai plus 243 82 29 00 938 82 29 00 938 kwa damboka liboso après hôtel numéro wana jiko na hôtel blanc pe na CA bomona bobenga ye moko na uti omona wapi na meso yango esepele wena ke miso lelo ya makamba ya bakisi te mais on a écouté nango ande etindinga na lobela eloko oyo yakite ngala sepelisa koleka ba pasteur o pasteur biso batopesi mouchoir oyebi olobali kaka pasteur moyo onanga esuka bate omotaka kombone nanganaka okota banaki na pasteur esuka pasteur yango mpe atika koteya bato bakombo na ngai otangi su kombo na okate monte akata kombo wana place wana kotanga bakombo bato ya te botika mpe koteyaka bato ya kombo ya avimba na kati apesaki liboke moko boye atie na kantine asali boye oyo te botika makambo wana atuka eza bien te pasteur ezala na cope no ye mpe aza na cope na ye mutu amutaki na point na ye mais kope bapasteur efoire mpo bato oyo obanda monaka mokolo wana bayemba makasi bamosusu bazolela bapasteur balelaka wana bazoregrete ke mouchoir na biso antuka edingo eloko akufi tobebi na biso mais tozoyebisa bino ke bobebi te mpo biso mpe bao mpe tozali donc edingo alona edingo abota edingo atiki misisa na ye donc bino bato bozolela ke o edingo eloko akei bato miso kokende biso lokwa bato lokwa bafimba boya tokoyede bino tokosunga bino baeglize kufa te biso atiki kope ebeba te makione ebeba te kope ebeba te ezala kaka boye epai ya bavimba nayebi te minute nanga ekende mba bokompane nazokima ya mbango na molili nayaki depuis kala mazali na misala na bato kana oyebi masolo onga na moni awa dakili te andosala misala bato mais lokwa nayaki kozwa mpona nazo information nalingaki atosala émission nazokima molili ezokota mbangu natesa vimba tometana lisolo moke ya Maître Chico siko to tire na Maître Chico la ke Maître Chico awa akufi programme ni bosali ko na makambo ya Maître Chico ezambi ni bona tosali programme de douane na mention Maître Chico avanda kina bato malamu azalaki quartier mo respect en tout cas penza natikali kozwa mabete abanda ko ya kutina ndako na kotala ngai nazo regrete ka na bana na ba famille na ye en tout cas kimia ya satana hizo adino kuzama kimia pide kota na mitema na bino yoka mutawale mabato kimia satana zaka mtakimia te mboko soki evandi kimia eza satana satana pesi yo mouchoir ozumbongo satana pesi yo mutuka ozumbongo kimia ekoti na famille na yo kimia ekoti na ndako satana ekolia bato me bongo sikoyo ntango bokenda kokaba molimo mpa nzambe eske ezaka mpe kaka bokabaka mpe kaka molimo nyonso eza makila ntango yesu abaka ekulusu makila ekangaka eske eza makila te asopa makila premier kuluna esalemaka bakata litoi soki ya nani bakataka kuna na mboka na bango kuna nyonso kinzaki assassin wana ya yesu
ya Yesu kuna côté bazalaka kuna ebi poto. En tout cas, Boli Mr. Maman a obligé d'acheter l'émission. Mais maman mettait sa vimba, n'a pas rappelé que n'a pas fait l'émission sur Makambouya. Fédération féminine. Balobi qui est bana basi, baliba comme la fédération na bangomoko, il y a bana basi. Est-ce que mettait sa vimba? Akolinga. Bazo ndeko na moko o babunda bunda na yo ko la quartier stonani akoma ko diriger na kotuna ngomoko mususu. Na weso batamuki. Na biboy avant nano. Babi misa fédération ya bana basi. Bozo ananu sentir weza pa Shakira ba fila mo na fédération comme ça ilongo na maboko na eboko simande boye na fédération. Na miti otolo bakeye azana sentir. Ba pese ba pese sur pouvoir ya fédération. Est-ce que Simba bazo Miss Martha travaille à côté. Ba cheye wana na fédération. Est-ce que biso ba on mito to ko. Liango de bolasi. Ma appelé oyi ko zwanga. Tozi nani? Ikombongo bêtise. Boche wana eske possible boye kozwa soki avimba na kati libanda balobela ndoki molibi siko bozwi boche lisusu place wana eske makambo ekosila donc atangi bato nyonso alakisi baerreur baavantage na badesavantage mais susi ya maîtresse avimba ya nini bozwa nano sentir oyo ebundaka lisusu te wana lokola eumeli bozongisa esthétique nango esili nana ondima swazwa Shakira yo pesa ya bakati ekoma ya richesse andako na ekoma ya royaume kiboko yo pesa mo mwana yo pamba kasi ndenge dinga za kitia tikela ngati de ya yepe lisinde azolinga titia kokufa ebi ya Shakira solo bine gomo akwa kolanda beta oti kwa ipa mtu bakise abanga na makasi so kotia tuna ba population nyonso aba ye bitanga kota kawa akumba mu wala mala Shakira la reine Shakira babi kusu ombana yona libola ça fait mtu kima libola c'est bon Shakira libolas na kima obela bola ne libolas bena kima obola kai bina batkokota kana ba YouTube bokota kana ba YouTube omoni obeja libolas bon na ebité lelo na zaina makambo ya bakache ya problème te mais maintenant ça vimba a défier Shakira a défier libolas alobi putain zonga bande beta kaya zonga ngola wana kusheki zonga ngola bande beta wana atoyebela kaya adresse ndanga bilala na bituka na bawapi biso to ngwa kisaili lo ye kuswa yena wanga sona ukikake ye azawana nala kokoma te kona bunda kona kolande na bandi bagamba na mona de ozalem liko aringi te na ozela badete te na ozela pete ko listing o kanela kai wana koma te ayaza na ngola na ba place ya zali kuna ndia mesana ko kosakanela ba na komi na suka yo ba kacheza awa to ba kacheza respect il y a des autres ba kacheza mo botosi et puis batosa ka pe biso etale totosa ka ba population wana yo so et bon nini bozaka na kacheza mo ayoka na sute mami wa takinda mami wa akufa de akufa oya bakanga mami wa tamongo soki na rompo mo wanda mo tsazela oya rompo te mami wa de kacheza azaka na makala akenda wapi okoya te ye wana okoya te abaki kuta koya kanete ayebi na kubeta shiti te po abanga mkongonezo madelesi ko te kache azaka kache ye bisa ndeke mwasi soki ya inteli wana oyo babanda ko yanje na konzima kacheza pesa no message na komisa mami wa te siko zali na bila mbela ka chauffeur na ofufu Kalumbu imana ade ozala pete na mona ko pete yo kende ka lambela ka mbai na yo kalombo fufu place azali wa chauffeur wana yo ko meka na kati na yebi kutite na mona ko pesa kutite na yebi so ozala pona yo ka lipe bakanga ki mami wa tamona place mo ba rompo mo anda mo sanzela na yo ka bashiro bakanga mami wa tamona so bakenda okeza ki so ba ozala ka pla wana yeba wana message pona to chiter l'émission biso quelques mots pona to chiter à vous na pesi général na biso Rouf Mbote na pesi colonel na biso Jolie Mbote
Pesa bébé petit loboko mbote. Président na ngai, président Nouvelle Alliance CC, mbote na yo belé, président CC mbote na yo belé. En tout cas oyo eza athlète na yo avimba na kati. Na ye kopesa susi ba forme mbote. Galilée ba couleur donc so bozo lukamuki apa kola bino ba couleur na nzoto ba tatou oyo penza de simba konjo ba betcha na machine à photo non c'est kaka pa vimba ba beta yango na pesi su isambote na pesi su Sarko colonel na pesi ba mbote belé na pesi Brunel na Angola na Luanda mbote na yo belé donc na pesi pe quartier na ngana lingango makasi biso boyeba kombo quartier na biso mais bien quartier ngwesoko septembre batawo mokombo so donc na pesi bino mbote quartier ngo bien quartier ngwesoko septembre batawo mokombo so zika donc mbote belé ba mbote belé ah boyebi ya le caractère atandi okina likolo bakumba te ko oku aïe oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka ya émission nangai na ko jité bote ce qui na simbi papier te ko lobake vraiment mingi quelqu'un mabanga et ça la bien makasi na basunga je peux le quand même loko mettre le boko ya ngot pour le bon avoir que tu mettre le boko mingi ne boki vena na Prosper bakine mu na Dallas ya yango ve Prosper bakine dans vive Prosper na bitel père tel fille Chanel le bakine kasi binet lonzo kambo moninga ya Mélanie babini minene ya muyele kasi mingi na lobi boye président Abdou etina moto ya bato président Abdou etina moto ya bato kasi Vieri Kitola na Belgique ya ngoyo balobi boye gouverneur de Dallas nde nani Basile Pidimouke gouverneur de Dallas Basile Pidimouke mete mabanga mabanga bamba moja na bosani komba mutu na wana président na bosani mete mabanga yebelaka ndenge ezalaka vraiment na biboye edi engende je na ngana edi ko lelaki trop vie o sepero kale o makenga respect petit no je engende vraiment ya koloba mingi ezate na bi mama wivine bakine maire de Dallas en grosso modo kasi na koloba boye Galilée azaki na sima kamera Galilée nani abi Galilée abi Gali wanini when comment passer Gali when yenda zana sima kamera wakati ngobwa libanga ni mwa Gali when zana sima kamera kuna dawo je kitoko bongo bofo nani 16 assist et bon ango bweneni yenda zaki na assistance bon comprendre ngabo ni nga tambusa bawa ngoti bazaka pembe na bana ya quartier ngwesoko septembre batawo mokumbu bana quartier ngwesoko septembre batawo mokumbu so bazali pena sima kuna donc bino to ngoso modo losako na bino kasi na bwaki bi ote kinina mama mo DG titelongi moko na tongo modete papi fala Patricia Belendu kasi na lobi DKN wattache de la presse congolaise kasi na lobi Jonas Maza Waljoyozik Benjamin Mosiboni ingénieur Mosiboni bien au moins moi na 12 ans na bangenge ya bikolo kasi na lobi famille ya Mbappé famille onyango mobimba pasteur Bon Malika Berger etene bokopolo mama Lili Bwele mokonzi soki na boseli kubaka Biramil Kamba okay maya ciao.